On a biso maman Rebecca makamozo komela eza moko ya bilembo malgré batu mingi bazolo bakaka nini o eza tibao parce que aza muluba o eza tibao yango azokufela mibani bon soki eza tibao et bongo ndeko na biso papa na biso Matu Samuel yaza muluba te na siso na bosa etaza mutaba Congo yepa kufeli basi misato pour dire quoi bakana bango mibale eza ndenge moko c'est-à-dire pour nangaka ya maman Rebecca eza nango tibao te. Parce que ceux qui tiba pour Azam Muluba, papa Matu Samuel Azam Muluba, c'est ce qu'on y a pas fait basi misato. Ce côté Lobani. Il y a un autre ezane tikwa na bango neti ya maman so Rebecca, même papa Matu Samuel yango toloba. Eza ba mauvais signe. Eza la vie dans malam. Peut-être avant bala. Ozaki olongola bazemi. Olongola mwana bato moi si bazemi ndeko mobale. Ndeko mwasi olongola bazemi lelo bali na libala bana mabote zoyate mais ozolo banzambe atikio te nzamba atikio te les sans cri bana oyo olongola bazemi bazo réclamer okozwa zemi ndeni eze lembo ozotamwa na lembo ya maki okota na ndako nganga nganga pesa eloko moko yeba ke otika eloko moko pe na ndako ya nganga achayo signe moko ya mabe okota po kezo mabota apesa yo obota bana lelo bana bakuluna bana babandi bana bakufa kufaka ezelembo mabe c'est-à-dire mutu nyoso tanga za mona kaye elembo wana zoyeba ke ezelembo ya mabe elembo onzamba chaki na via kaye ezaki elembo ya malamu te ezape na batu ebele lelo na ba vina ba bazala ba mauvais signe o ezolanda batu batu musu bazala ba bilembo ya ba malédiction bazala bilembo ya célibat bazala bilembo ya stérilité bazala bilembo ya chômage bazala bilembo ya maladie na vie ya mutu et mutu nyonso azana elembo ya mabe na vie na ye moye a progresser et kozala te ezala ba batu musu bazala bilembo ya instabilité omona mutu azo sala azo travailler mingi mais azo gagner mukie bato bazala bilembo ya stabilité akoza soka za na mbongo te akoza na ba projet ya malamu mais une fois soka zuika mbongo omona likambo moko ifo ebima soit malade soit liwa soit mwana to bo mwasi be yemo mobala abela po mbongo wana ekinde na ba maladie a se stabiliser na ngote pourquoi azana elembo ya instabilité. Bozali ebele bokota l'émission de partout na pesi bino mbote mbote balamio c'est chez Biso TV oui malamu na mission na bino réponse à nos questions yande ko na napesi moyini nanga mbote moyini mbote moyini bonjour moyini nanga bonsoir. Chez Biso Télévision, chaîne oyo ekokani na yo. Oui, bien aimé papa ndeko mwasi to ndeko mobali bino oyo bozwami ebele kolanda biso susu na moment oyo c'est votre humble serviteur prophète Gelor Kasai na pesi bino mbote na kombo na Yesu Christo Zambi apambola bino na mabota na bino na pokwa lelo par la grâce de Dieu tolinga tolobela thème moko ezali très important o ezali ba makambo ezoleka na ba vie ya bato ebele tolinga tolobela sur les mauvais signes qui accompagnent l'homme. Donc thème na biso ya pokwa lelo ezali les mauvais signes qui accompagnent l'homme bilembo mabe o ezolanda vie ya moto mais ya moto banda émission na biso on ne peut jamais commencer notre émission sans pour autant prier. Seigneur Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, tu pamboli pour tous Nzambi, maître à temps et à circonstances, tu kabi moment on a beaucoup na yo, Nzambe zana biso, lobela biso Dieu de gloire Yoshmasia, o nyoso to koloba izala o izai ko édifier peuple na yo, na kombo na Yesu Christo. Amen. Bien aimé dans les Seigneurs, na lobaki ne bandeli thème na biso ya pokwa lelo to ya tongo ezo dépendre na moment oyo ozolanda biso tozolobela si les mauvais signes qui accompagnent l'homme bilembo ya mabe o ezolanda vie ya moto. Bien aimé dans les Seigneurs, bato ebele lelo bazo sibi ba conséquences bato ebele lelo bazo kuta na makambo na vie peut-être bazo eba origine to source ya makambo te au mona muta komi na tamo makambo zo marché te abandi ko se poser ba question ebele par rapport ya problème na ye dango lelo to lito tanga makomi na Nzambe to lobela si les mauvais signes o ezolanda vie ya bato tozana mukanda na Genèse chapitre 4 le verset 1er à 15. Genèse chapitre 4, le verset 1er à 15. Bible dit, Ada connut Ève, sa femme, elle conquit et affata Caïn et elle dit, j'ai formé un homme avec l'œil de l'Éternel.
Elle appâta encore son frère Abel. Abel fit berger et quand fit laboureur. Au bout de quelque temps, quand fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras de ton visage. Et si tu agis mal, les péchés se couchent à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, quand tu fais, la voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui ouvre sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Quand dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre. Et quiconque me trouvera me tuera. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tue Caïn, Caïn sera vengé cette fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouvera ne le tue point. Parole du Seigneur. Voilà, ba mauvais signe aux Zolanda vie à moto. Bien aimé dans le Seigneur, bisika to chukotanga na mukanda na jeunesse. Ba bete solo ya bana ya Adana Eve. Adana Eve aboti mona liboso na kombo ya Caïn. Ba yoko bota mona iba na kombo ya Eve. Caïn azaki muto azako sala bilanga. Et Eve azaki kobokola ba pape bibwele. Et ba yokani ba sala offrande pona ko bonzela Nzambe. Caïn azui babiloko nazali kosala bandunda babiloko nyonso abonzeli Nzambe. Abel pe na ngamu na ye azwi banyama malamu aki kobonzela Nzambe. Et la Bible dit Nzambe a porté regard favorable na offrande ya Abel pe na ye moko Abel. Mais à ce qui concerne ya Caïn, Nzambe a rejeté yango. Et ebotisi en na motema ya Caïn. Et Caïn comme azaki na zamba na ndeko na ye, Caïn abumi Abel pona jalousie pon Nzambe agréa ki offrande ya Abel na ye moko Abel. Et tant Caïn a se jeté contre les autres ya Abel abomi. Nzambe ayoki siko amoni yango. Akiti atuni Caïn. Wapi ndeko na yo Abel. Caïn lobi est-ce que naza gardien ya ndeko na nga Abel na yebi place azate. Nzambe ebisi makila ya ndeko na yo ezoganga. Pourquoi au sali yango boy? Allez Nzamba bandi ko maudire. Abiti sera era et vagabond. Tango kolona bilanga ekopesa yo fruit na ngote. Et na kati ya koloba Nzamba zo bana Caïn ko yebisa Nzambe. Châtiment na nga to etumbu na nga eza makasi. Obengani nga musika na ona mabele oyo na kosbunga te. Soki mutamoni nga na osani ni akobomanga. Nzamba ye ko tia siko elembo moko na front ya Caïn. Pour que ceux qui mutamoni Caïn aboma été ya moto benga ba mauvais signe o ezolanda moto, c'est-à-dire mutu nyoso tanga za mona Caïn et lembo na zo ba ke eze lembo ya mabe. Lembo o Nzamba tiaki na via Caïn ezaki lembo ya malamu te. Ezape na bato ebele lelo na ba vie na ba bazala ba mauvais signe o ezolanda bato. Bato musu bazala ba lembo ya ba malédiction, bazala lembo ya célibat, bazala lembo ya stérilité, bazala lembo ya chômage, bazala lembo ya maladie na vie ya moto. Et mutunyo soaza na elembo ya mabe na vie na ye moye a progresser et kozala te parce que Nzamba yepsi Caïn tu seras maudit, tu seras errant et vagabond, c'est-à-dire okozala stable na vie te otika la kobonga te tango kolona ndunda ekopesa wa fruité. Donc muto nyonso aza na elembo ya mabe na vie na ye eloko nyonso akosala ekomarche te. Okomona mutu neti bato mosusu baza na bilembo neti ya célibat akoki kozwa mobali neti bana basi atozwi mobali ya malamu ndeni eza pasi po a honorer ata honorer suka il faut boboyana boko banda malamu na mobali mais suka il faut ka bokabwana bozaba projet boko bala na boko suma pe biloko ali bala omona mobali ki bala nango mwasi mosusu. Pourquoi? Parce que ozana elembo o ba chekati na elembo ya célibat ozo pekisa obala omona mutu so azana elembo ya chômage atozwi musala
musala ne umila raté donc sozi musala ya malamu eza salaire ya bien il faut ka ba longola yo à des fois ko melo boy oza surpris ba bengo peut-être oza ba longoli yo na musala pourquoi parce que oza ne les moments ko ya chômage ozo permettre te au sala ezaba ba tumusu baza bilembo ya instabilité au mona muto azo sala azo travailler mingi mais azo gagner mukie bato baza bilembo ya stabilité à cause de soka za na mbongo te à cause na ba projet ya malamu mais une fois soka zuika mbongo au mona likambo moko il faut bima soit malade soit liwa soit mwana to moi sibe mo mobile abela pour mbongo wana ekinde na ba maladie à se stabiliser na ngote pourquoi azana elembo ya instabilité même soit baza bilembo ya ba maladie au mona maladie za ka maladie moko za ka répéter même na ba famille o biso to za na maladie moko diabète o bato bakufa ka non ezabi lembo ya mabe ezaba tout baza bilembo au moins muto salo bola muté ata muto la kielo ka malamu mais pour ça lango eza problème pourquoi parce que ozane lembo ya mabe yo moko banda mituna mais pourquoi bato balakanga ba pesa ngate okosala bato bola bato bazongisa ko ka mabe pourquoi parce que ozane lembo moko mabe ozo pekisa bato bazala malamu nayo obanda ka fiancé malamu mesuka ka na nzela mibali bazoya bazobotso bazokende ozo sala ozo bénéficier ne côté ba document na yo ba misala compliqué nyoko vie na compliqué nzamba sala butu bato balala mais yo lala raté pourquoi eza le mamabe net na bilemo suto zo ba net ya celibat wana oso za le lemwana eza pas suppose à stable na libala net ndeko na biso mama Rebecca makamozo komela eza moko ya bilembo malgré bato mingi bazolo bakaka nini o eza tibao parce que aza muluba o eza tibao yango azokufela mibani bon soki eza tibao e bongo ndeko na biso papa na biso Matu Samuel yaza muluba te na siso na bosa etaza mutaba Congo yepa kufeli basi misato pour dire quoi bakana bango mibale eza ndenge moko c'est-à-dire pour nanga ka ya mama Rebecca eza nango tibao te parce que so ezaki tibao po aza muluba papa Matu Samuel aza muluba te siko yepa kufeli basi misato sikoto lobani yango no eza neti kana bango neti ya mama biso Rebecca même papa Matu Samuel yango to loba eza ba mauvais signe eza bilembo mabe o ezolanda bango mais peut-être bango moko ba yebiti eza bilembo mabe o parce que moi si soza elembo ya celibat kati na yo c'est-à-dire ba ti okova na ndako libala te soki obali automatiquement soit mobali il faut kufa soit il faut divorcer pourquoi parce que ozane lembo celibat ba otika yo bala ba otika ozala leste okoko sano libala sepeli o monde poko tina ndako libala mais suka il faut sani soit mobali il faut kufa soza mwasi soit boka bona ndenge mo pena mobali au monde suka ozana de lembo wana ya celibat soit sobali mwasi il faut kufa soit il faut divorcer yango monde za ba ka o ezolanda ndeko na biso papa Matu Samuel na mama na biso Rebecca ezabi lembo mabe o batieka tamo ezaba tumsusu soit dans les lembo bongo armier bati ezane peut-être mama biso Rebecca peut-être jusqu'à présent azomi tuna makambo ezo komelanga ezanini ezandenge mo bato bazana babilembo wana so ozabi lembo ya chômage bato bazolongolo na musala ozoyi bate uti wapi donc bakane tia mama na biso Rebecca eza elembo eza mauvais signe donc aussi longtemps elembo wana eza kati na ye ata lelo ke nzamba sungi azui 4e mobali soka azui délivrance ya malamu te elembo wana ko landa ye lisusu parce que ya liboso akufi ya bibale akufi ya misato akufi donc il faut siko aluka nzambe pour aller kana délivrance nzamba kangola alongole lembo wana ezani batiaki kayen nzamba tie lembo mutu so mona kayo baki elembo nzamba tie za mabe ezati ba mama biso Rebecca même papa na biso Matu Samuel aussi longtemps lembo wana za kati na ye ata zute 4e mois-ci et qu'on me met toujours na kufa donc dès ba bale exemple lelo non pe ces attendez baza o kufa basi misato o kufa ben misato soki babalani moko na bango akufa pe ba ko umela pete pourquoi parce que o yazana elembo lo baba le kana délivrance lubanzamba kangola bango na bilembo wana donc c'est ça eza biloko ezoleka na ba vie ya bato mais omona mutu ezokomela me mutu azoyeba te mutu akobanda komituna est-ce que na sumukaki est-ce que na salaki boy non eza elembo ya mabe kayen nini etinaki elembo nzamba tie pourquoi parce que abomaki ndeko na ye Abel Bible lobi le sang de ton frère crie ndeko mwasi ndeko mobali tala vie dans malamu peut-être avant bala ozaki olongola bazemi olongola mwana bato ya mwasi bazemi ndeko mobali ndeko mwasi olongola bazemi lelo bali na libala bana mabote zoya te mais ozolo banzambe atikio te nzambe atikio te le sang crie bana oyo olongola bazemi bazo réclamer okozwa zemi ndeni eze lembo ozotamwa na lembo ya makila na mbi mama moko azaki na problème ya kobota ake kokota na ndako nganga pesi ba bikila kila pesi na banzungu
pour na bota apesi biloko na tia na se mbeto aboti mwana liboso mwana kofi et comme ka soit basé va basé melongwa si so 4 so 5e elongwa kaka et kalandi biso aye to sambeli parce que pas na prophète gelo aba to samba to consultant nzambe to yeba pourquoi makambo ezokoma na via moto et to consultant nzambe nzamba yako talisa ba makambo ndenge lekaki et aleki na délivrance nzamba kangole le loza na bana et koza pe kana yo est-ce que longola zemité Kayen abomaki ndeko na ye eria sala kiango ayibete ke nzamba omona ye mais makile gangaka peut-être yo po kenda kolongola zemi ndeko mwasi ndeko mbalo mema mwana bato kenda kolongolisa ye zemi makila wana ezo ganga ozane lembo mabe aussi noter lembo wana eza kati na yo tout ce que yo sala eko réciter bible bi nzamba alakeli kaye mabe abi tu seras maudit donc erio longoli zemi erio bomi mutu tu es maudit ou maudite eza bongo la kele ote pa nzambe ça demande des services de sacrifice pour que yo soit délivrance yango mona vie ekozala compliqué tala me ba descendant ya Caïn babotami na ndeko na Jacob mais lelo ba beta le solo ya Jacob le dieu d'Abraham le dieu d'Isaac et le dieu de Jacob ba otanga Esaouté mais ba descendant Esaou na Jacob andenge monte pourquoi parce que yé moko père na bango azaki de maudit mais ekititi na génération na ye yo lelo lobilo bozana bana otiki héritage nini mutu nyonso akota na ndako ya nganga so koti na ndako ya nganga o nganga sengaka so tiki obima pene lo nganga otya kati na yo do yo okota pe ndako ya nganga yeba ke ndenge oza wana oza ne lembo moko o nganga tya kati na yo mais peut-être yo moko omona ngo te bo physiquement parce que bilembo mso eza bo neto lo baneti o eza spirituel omona ngo te komami bo nilo okota na ndako ya nganga nganga pesa eloko moko yeba ke otika eloko moko pe na ndako ya nganga atya yo signe moko ya mabe okota po kezo mabota apesa yo obota bana lelo bana bakuluna bana babandi bana bakufa izelembo mabe lelo mabota ezo ya te ilembo mabe oyiba biloko ya bato oyiba mbongo ya bato ata mutu wana monaka yo te mais nzambe likolo amona yo yeba ke ezelembo mabe o ezolanda yo aussi longtemps yo moko yebi yango au confessant te ba service de sainteté tu ne verras rien yango zomona a des fois na vie na yo okoyi ko mata okiti okoyi bien ko fongwama okiti okoyi ko banda musala il faut balongola yo okozo mbongo ezokende boy bato bazomela yo omela bato ba mbongo boyoka na bosala cop na mutu omela mutu wana mbongo wana yo bima yanke oui na miso mutu bima yanke ne yebo zane lemba mabezo landa yo nzamba mona yo odefa biloko bato owangana oyiba mbongo ya bato eza ba mauvais signe ndeko mwasi to bali yo ozolanda biso tikana ko sala ba prière ebele pamba tikana ko pesa ba sacrifice ozosala yeba eloko eza kati na yo elembo ezolanda yo et service tango esala aux huit délivrance c'est alors eloko ozoluka pa nzambe okozwa yango ndeko mwasi obima kaka na ba homme marié vie ya kindumba oliko tikate lelo mobali o lobi mobali o ade erozo sangana na bango mutu na semence na ye semence wana ezokota kati na oyebi origine ya mutu wana te oyebi te lomboni eza kati na ye mutu oyo aza na elembo mabe ere yo sangani na ye automatiquement oyo eza kati na etikali kati na yo parce que bible obi l'homme donne que ce qu'on a mutu apesaka oyo aza nango yo obimaka na ba homme marié mais yo pe erju ba osala yango c'est que l'homme aura semé il est moissonnera maman oza mwasi ya libala obima libanda ata mobali no ayebite ata mona yo te yeba ke nzamba mona o likolo eza lelo moko ezolanda yo ata lelo mona te plus tard okanga yo ata lelo mabe oyo sali omoni conséquence nango te le péché le mal a eu toujours des conséquences quand yetango za osala po aboma Abel ayeba ite conséquence ezalobi nango soka yeba ke conséquence ne zanzamba o modirie ke azala erape vagabond ke nyoso osala esimate aninga aboma Abel te yande mo mabe oyo ozosala lelo peut oyebi lobi te eko rattraper yo toujours papa ozana mwasi na ndako otiki mwasi akoma rideau ya ndako obimaka libanda ero ke libanda ozokosaki na lingaka ete na oboya yo ndokota na ndako papa ve o salaki liboso ya nzambe pour les meilleurs et les pires obosani yango ve wana ndeko kanga yo soko lingaki ete kende zonga kelongo la ve wana mais ve wana osala liboso ya nzambe yango ndeko kanga yo ozo courir derrière bana batu ya mikie c'est que l'homme aura semé les moissonneurs yo po obota bana ndeko mwasi na mi ndeko moko mwasi ça m'a fait mal moi na 22 ans mais abimi de na 36 mibali comment expliquer ça et délivrance nezaki somme ndeko ozolanda mobali wana po apesa ka mbongo oui
ndeko mwasi tambola na kobanga nzambe eza bilemo ya ezolanda yo olanda mobali onaka wi apesa nga mbongo lelo ba jeune fille kobanga même elongwa moto ozobimane aza papa même koko na yo mais ozobenga ye tonton oui po opesa mbongo osomba kabelo osomba téléphone est-ce que oyebi origine ya mbongo wana peut-être aza occultiste auti que les moments comme ben avina yo un jour comme po bala libala ezoya te ba complication akoti que le semence ma be même na se alibumu eza ba tusu ba tika ba semence na libumu oyo kaka ba ventre et soit kayo oyo kaka ba ventre so eza na semence ba tikeli yo na libumu yo monya pesio $1000 apesio $2000 oyebi oya zukati na yo parce que na monde ya molili muto opesa yo bonga pesio 1000 c'est-à-dire ya zu ya koleka eza ba bilemo mabe oyo ezolanda bato luka nzambe benga biso to consulter nzambe enzamba kolobela biso pe to sa service aux délivrance uzana bando bala mabote ya kate mais peut-être longola ka zemi ou bien soit okotaka ndaku yanganga ou bien accompagnaka mutu moko be pas que sala mabe mais yo bosana na yo omona ngo pamba mais nzamba za mona yo les sancris o escroka ba biblio ka bato ato kimana Congo kenda mboka musu par-ci par-là nzamba za partout. C'est que l'homme aura semé l'émotion, bah mauvais signe. Oezo golanda moto. Le loi to zilibala yamalam il faut divorcer. Ato zimo il faut bokabwana. Ozala stable na domaine na bolingote. Okoma komitu na sala nini. Yo poza malam il faut kutaka mbali ya botisio atiki akei. Ouais ya botisio atiki akei. Pourquoi? Parce que ozane lembo ya célibat. So kufa mbaite ba banda okeka bonde to lobinde ko na biso Rebecca. Il faut lukanzambe. Ngana yebi keza na ngotiba otendenge ba otambusa kombo na yeke tiba ce n'est pas ça. Eza bongote ya on appelle ça eza soki eza tiba bo papa na biso mato Samuel po yaza muluba te. Ye petit ba po ye pa kufa ba simisato. Eza tiba otedo c'est-à-dire eza bilemo mabe o ezolanda bango. Ce n'est pas dit que soko zo sambela ndoko za lemo mabe te non il faut yeba. Il y a une importance dans ma sakoli. Dans ma prophète pour ba consulter Nzambe à travers ba sakoli ba yeba makambo ezole kana vie ya bato. Et c'est que ça Zaki roi, Azaki Nambongo, na des rois chapitre 20, Sotangi na premier tina 6. Et c'est que ça Zaki Nambongo, mais Azaki malade, mais Ayeba qui était malade, on est Gobomae, et ça qui est le mot déjà, il fallait Zamba Lobela Esaïe. Les prophètes Aya Koyeb, c'est que malade Josobela Orobikate. Tu peux être aussi un chrétien, mais peut-être Yoyo Kanzambete. Mais Zamba Tcheba, tout ce bazan a facilité à Koyokaye, pour Nabat, peuple Naï. Parce qu'un prophète interprète Yanzambe, Azo doit ainsi dire l'Éternel pour transmettre na bananaye. Yango na senga na bande ko la biso neti maman na biso Rebecca. So pour nanga concerne au pesaye. Koyoka o batu ba olo bate maman Rebecca. O bazo traiter o tibao, o boyo ku fela mbale boy. Eza elembo ya mabe. Luka basali Yanzambe, conciter basali Yanzambe ba ko sambela pona yo, enzamba ko délivrer cette fois-ci au kozo mobile ya minei, 4e mobile au kobala pe au kozala stable. Sinon, si on continue, il y a une erreur et ça la bon. Pourquoi? Parce que les moines sont longués. Dès mon papa n'a pas tout Samuel. N'ayez qui assemble la cas. Place aux alliés, aux appels à Basakoli. Consultez le prophète Yamalam. Et Zamba Kolobi, la bino va au service pour que Obimanaka Tchelo Kouana. Et le Kouana est déstabilisé quand même vie à moto. Au coup fait le mobile à Liboso, au coup fait la Bible, au coup fait la Misato. Donc, est déstabilisé. Voilà comment le monde parle. Or peut-être Moutouana, peut-être un décollation Rebecca Zana innocente, ayebi na été. Peut-être pas ça, mais peut-être mais tcheka le momoko boye. Et ça mutum subo la moyo salibato, mais mutu a tcheka en, a tiyo le moya mabe pour que bato basunga yote. On dit qu'on a besoin de matou, peut-être des alango à salamabete, mais peut-être elemboana ezolanda yemo azoye bate foko lukanzambe. Les mauvais signes qui accompagnent l'homme. Hein? T'as la vie na yo. Ni ne marche à na vie na yo. La âge au cominango. Ils ont des constructions qui ont âge à 40 ans, 45 ans, même 35 ans, ils ont des parents, ils ont trouvé un monde normal. Non! La Bible dit l'homme quittera son père, s'attachera à sa femme. Au commune à 35 ans, 40 ans, 50 ans, aux ans des parents, aux ans où la Bible qu'on a les qui non. Et ça, il est moi ma bé. Mathieu progressé tous à la kawana, bazo ko utiliser yo. Na 40 ans, au ko bâti foyer na aucun. Au ko lukana âge nini. Eze le mwamabe. Omona bana basi mususu oba tchaba bilemone tchaba celibat. Omona moi ça insolente. Omona bana basi na yambi se moko zo banga bi papa. Ngala banga ga mobali te. So mobali lobby nga pe na lobby. So za na enga na komi na de. Na tene no me tu es maudite. Et to sali service we pas délivrance ko iba démon bazolo bakati na e. Bisone to tchaba poto kimi sa mibali pembeni na e. Omona le mwamabe. Do ba tie mona moi si impolitesse.
Non. Oh, devoir ya moi c'est pas en bas les années, ils ont la soumission. Bibi femme soyez soumise. Aucun homme a quoi linga bala moi soit en insoumission, moi soit impoli, moi ça banga mbalité. Eza bongo eza bala basi mususu. Eza tek soko za na mbongo ya koleka mbali ko koma likolo mbali non. Zamba tia mbali likolo ya mwasi. Mwasi za na respect. Ba maloba mabeza ba mauvais signe. O ba tie yo puke ba mibali ba tiko talaka ndi ba mibali ba kindaka. Oza na mbongo metile loza yo moko. O esengo ya mwasi ezanda kwa libala. Tal azo komi nango. Peut-être qu'il y a 40 ans, 50 ans, aux gens en balité. Pourquoi? Et c'est les mois mabé. C'est ça normal. Ce n'est pas normal. Papa, tu as l'argent. Mais on va balater pour Anine. Et les mois célibés Zolanda yo. Oliga ko courir si ma ya ba fille miki ko landa basi les loza a. Aux gens instabilité au boti koto net ngulu. Et ça et les mois célibat. Mais tu as l'argent, pourquoi tu ne veux pas te marier? Ce n'est pas normal. Un homme responsable doit avoir sa femme à la maison avec ses enfants. Ils ont un mauvais signe aux Hollandais bateau. Ils ont un mauvais signe bakufa na maladie moko. Oyoka koko kufa ina sukali. Oya kufi na sukali. Donc ils ont un mauvais signe. Même sous le kuta. Au moment où moi c'est azo kosa ne chazo respirer. Pourquoi? Oh la Bible dit les pères du maçon c'est les diables. Quand tu mens comme ça, on a déjà un enfant de diable. On a un ngamba diable. Papa, au outil libanda auto sala au zimbon wa salaire. Au tiki na basa libanda oye na ndako oko sa mwasi no ke ba yibinga eza mauvais signe yo kosie mais nzamba yebi ka mwasi no er yo kosie tu es maudit nzamba o défendre mwasi mais yo ozala coupable pourquoi ozana elembo ya mabe ozui salaire mais montre à ta femme parce que za mwasi no yo ndo linga ki ce qu'on bomele pourquoi ngaza contre ba mibalo azui oh balakisa mwasi salaire no sauter te soki mobala olo ba biloko eze elembo ya mabe et les moitiés ndumba o ba tie kwa kenda ko gaspiller mbongo libanda o net ba jeune puis ko zana mobali moko eza mabe ba mibali ba kolia na mwasi kolia na ndoki kita di ko kolia na mwasi za kolia na ndoki kolia na mwasi za kolia na ndoki te yo mona ndoki kolia na mwasi kolia na ndoki ndeni mwasi nzamba sali aza aide ya mobali siko nzambe mutasali mwasi alobi aza aide na yo aide semblable na yo nzamba alobi te kolia na mwasi kolia na ndoki yo bengi kolia na mwasi kolia na ndoki ndeni yo ndo za ndoki po kenda ba libanda oh za ina ndako lobi kolia na ndoki mais libanda za na misusu wana kuna ndoki te eza bilembo mabe tu as besoin ya délivrance beaucoup ko tsaba dossier na musala na baninga ya baninga ba ko agréer yango mais ayo ba rejeter kaka pourquoi ozana lembo mabe ozobo ya bazwa yo osali ba demande yo kuto sali baninga na ya minde komoko c'était licencié en droit en Congo abeta 8 ans chômage mais soka zolo ba bomona mobali yo kama yele ayeba na pena bato soka koti ba dossier ay bazwaka te pourquoi eto consulter nzamba yo taisa biso na identité normale azana 35 ans mais soka koti demande na moliba to batanga ba demande d'emploi ba mona âge nae aza déjà papa moko à 90 ans imagine toi mutuni na société ni ba ko engager mutu à 90 ans donc bato mais mutu à 90 ans yo koti sa demande pourquoi ba rejeter pourquoi et le moya mabe ezai katini à chômage ba tchaki mais lorsqu'on a prié aujourd'hui aza mutu aza parmi ba cadre na mboka o et les moines nzamba longoli ezala bato mususu mbongo ya yo moko omona na compte na mbongo ebungaka ozoyi bate mbongo ekenda wapi nde papa moko na lambaki kaboye so comme na fait du mois akezwa mbongo ne na banque akekuta o mutu musu o déjà ozwa ki mbongo mais moko azoyi bazwi mbongo te na akekuta mbongo ne o ozwa ki déjà ce qu'on a banque déjà confirmé ozwa ki OK réclamer pas nani eto ko sambela ezaki le mombe ba tchaki ya instabilité ya pauvreté donc ba milimo mabe ezoko ekozwa mbongo na na banque et on a prié nzamba kangolier peut-être ko zape kanayo o tchaka mbongo na ndako mbongo ebunga ko yeba te côté kindaka eza mauvais signe aussi longtemps bilembo wana ezali eko banda ko zala ka bongo moyo kende liboso ezate eko banda ko tino na banyongo batu so ba tchaba bilembo a de farta la te azo de même ko leka na salaire yo azozwa pourquoi ba lingite yo zala stable parce que vie ya banyongo mingi kitsaka mutu bien aimé nzamba lingi to partager makambo oyo parce que nzamba azana posa asali la quelque chose les mauvais signes tokoyi ko ganga tokoyi ko sambela mais soki toyebi origine te eza passé nango tala vie na yo nini marche kate nzamba sala butu po bato balala yo lala kate bacho elembo moko zala mal à l'aise pour ngi zala kate ba mari de nuit ba femme de nuit ba déranger oza moi sinon no balité mais olala ka kozolota na butu zo passer rapport na mobali oza mobali pimbeni oza mobali ozo mona oza na mwasi eza bilembo ya mabe spirituellement bazoko utiliser yo nzamba pambola bino nzamba linga to partager thème oyo nayebi ke yo olandi biso nzamba osunga ona ka oyo zanango obenga biso to consulter nzambe et to ça ba service Dieu ne manquera pas
na kosala quelque chose na vie na yo tokozo chité na suka no mo déjà kuna ba osala biso ba signe na pesi mbote na mama na nga grâce qui tanto kuna na Dallas mama na biso Mimi les États-Unis toujours mama na biso Ornella papa Matina Fredicil Zamba Pambola bino na pesi mama na nga Christelle mbote kuna na Canada vous êtes tellement ébélé papa na biso Christian kuna na Lomé et bino nyonso o bolingaka mosali na bino prophète Gelor Kasai que je suis Zamba Pambola bino na ba conseil na bino na ba prière na bino o bozo sambela toujours pour na biso et zo sunga biso vis-à-vis ya bato susu mabe to yaki wana pona kolobela mutu te mais Dieu nous a envoyé pour na ko enseigner et Nzambe Bibi dans leur détresse ils ont crié à l'Éternel, l'Éternel envoya la parole les a délivrés. Peut-être Nzamba yebi kanayo kozomi tout dans mituna ngwa tindi maluba o soko se retrouver na katia o tolobi numéro na biso za branché soko lingo za prophète Gelor numéro na za plus 243 85 41 59 230 plus 243 85 41 59 230 Nzambe apambola bino topesipe ba tunyoso ya chaîne chez biso TV Mbote papa na biso Jonathan Mukanji kuna na caméra Nzamba pambola ye papa na biso moteur kuna et vous êtes tellement nombreux Nzamba pambola bino nous vous aimons beaucoup na bino ope bolinga biso te bino o bozo sa toujours makita mabina prophète Gelor na yebi bino déjà na ba makambo bozo bongisa Dieu nous a révélé bozo linga bo sala lomo po bo bebi sa réputation nga je ne suis pas là-bas nga tambola nde Nzamba memanga ba projet nyonso bozo sala bo monter loko mo boy bo utiliser ba tomo que prophète asala ba singa ki toyebi yango déjà mais je ne suis pas là-bas moi je continue à annoncer la vérité et annoncer la bonne nouvelle Nzamba pambola bino pe ba o bo sala mabe pona ngai na linga bino toujours mingi bobanya ngota mulai ko panza ba biloko nyonso ko tinda bato et tozo bangelo ko anate nous prêchons la parole de Dieu Nzambe apambola bino to monani mbala sima botikali malamu na mabota na bino.